Vos abonnés na mayo Gino de Bundes TV. Vos abonnés na mayo Gino de Bundes TV. Moi je salue Serge Mayomona. Oui, balandi ya mayo Gino de Bundes TV to eli susu pona ko pasola mpoke musu. Hi guys, it's your man Mayo Gino the Bundes TV. I'm saying we got a nice suit right here. You know, if you need it, just call me. It's very cheap, you know what I'm saying? It's not expensive. You will be good. You know, when you wear good, the lady will watch you. Look at me how I'm look like. You know? So material, don't forget it's very nice material. You see? This one, I'm gonna show you what's going on here inside. So let's check this out. See, I'm gonna show you. You can read yourself. You see this one? Aye. You know what time it is? It's a time for food. Thanks. So guys, it's your man Mayo Gino the Bundes TV. We are here in Istanbul. You know, I'm always for now we got new shoes. You know, if you like it, just come out of here. You know what I'm saying? We will see what's going on here in Istanbul. So everything's great. The friends, you know, I made everybody. You know, I wanted to meet, and then and one sister, you know, because she lost the mother. So we are very sorry about that. So that'd be cool. Always thinking to subscribe. Mayo Gino the Bundes TV. You know what I'm saying? It's me. Thank you. I'll see you later. Bye. Oui, bonjour, bonsoir, good afternoon. Ça dépend de l'heure, ça va vous trouver dans vos maisons. Alors, tu as les sous pour nous passer la poké na biso. Alors, tu as des réseaux sociaux concernant la serre na biso. Il y a Turquie, il y a Grèce. Alors, les autres kolobela bisolo, il y a bande kona biso oyo il y a Turquie parce que ngamo kona zalaki na Turquie. Alors, na mona iba serre na biso. Alors, tu kolobela ngo lelo suivez. Ouais, bandeko, tu as les sous pour nous la situation na biso oyo toyoki susu na ba réseaux sociaux. Alors ngai mo nazali témoin oculaire, alors nazalaki na kati ya mboka ya Istanbul. Alors elingi koloba ke non bandeko na biso oyo bapanzi sango ndenge bazolobela bandeko na biso ya Turquie ou bien ya Grèce ke kozosala kindumba makasi vraiment ezali makambo moko ya pasi et puis ya soni. On dit que ngai moko nazalaki na vraiment na Turquie. Alors na Turquie na kendaki pona kaka bomino boyebi na lakisa bino bilili. Bolanda moke tokozonga alors to pasola mpoke na biso. Merci, suivez. Bandeko na biso bolanda reportage na biso to salaki à partir aéroport à Berlin, ti toke na kati ya aéroport ya Istanbul. Alors, ndenge ezalaki tolobi na anglais. Alors pour mutu nyonso à comprendre binomo bolanda ni na biso émission na biso. Alors, on est ensemble. Ouais, tozalaki na mboka Turquie pona ke tokoka kokuta na pena bandeko na biso tokendaki pona kolakisa bandeko na biso l'aéroport ya Istanbul. C'est que aéroport Istanbul Airport. Parce que Istanbul Airport ezali aéroport moko monene. Alors ezali que bato ebele bazo raté ba vol na bango ou bien ya BER ya Berlin. Bato ebele bazo raté ba vol na bango pona ko voyager. Alors esalaka moi pasi parce que osomi billet na yo pona ke o voyager ekoma ke otikala lisusu. Alors yango tokenda po tolakisa bandeko ndenge basalaka. Alors bomoni bolanda Mayo Gino de Bundes TV bomona des voyages nangai elekaki na partie à Berlin na Turquie Istanbul aéroport oyasika. Alors na kobeta c'était pour na bande kona biso balobi ke bazo sala kindumba na kati ya Grèce ou bien Turquie. Bon ngana zalaka na bane 2000 je crois 2014 bon ba 2014 2014 na zalaki na kati ya Grèce. Alors ezali na Grèce ezali bane kona biso oyo bautaka banzela ya cascade bauti neti bamboka bauti bakoti Turquie babeti
bakoloti baye kobima na Grèce. Alors Grèce okomi na Grèce ezalaka na eza déjà Europe. Alors tant okota na kati ya Grèce okati mibale après okoti na kati ya Grèce. Alors Grèce eza déjà Europe wana ezalaka nango na problème sous te ya mingi penza te. Parce que bon Turquie nakolakisa bino nano nini na ngai mpona bozalaka vraiment sûr que nazalaki na Turquie. Yango oyo bokotala oyo eza billet na ngai nazalaki na Turquie, billet yango oyo nakolakisa bino oyo billet na ngai ya Turquie. Nakendaki Turquie, alors botala yango oyo nakendaki Turquie. Alors nakendaki na Turkish Airlines yango wana natia boye mpo bomona bien na Turkish Airlines. Alors oyo ezali nini ya immigration ntango okoti babeteli yo cachet yango oyo. Alors nakendaki kuna, alors mpona ke tokoka kolakisa bino Istanbul aéroport. Omonaki na bilili ndenge ezalaki, alors ezalaki vraiment voyage moko kitoko mpona lakisi bandeko na ngai baoyo balingi kovoyage Turquie. Alors bobanga te e bozalaka bacourageuse. Alors bokomona ke bokosala eloko moko malamu mpo kuna nyonso ezali. Nayebisaki bino soki neti boza bolingi bovoyage na Turquie, oza na ndeko te kuna, oza na nani te, osali kaka réservation na yo ya hotel. Alors soki olingi bato batambwisa yo balakisa yo baplace ya kosomba babiloko, nayebisa bino bocontacte Mayo Gino de Bundes, banimero na ngai eza wana. Alors bokomona nakotinda baekipe na biso baza kuna. Alors bakokoka kolakisa bino ndenge nini bazwaka biloko, moto nini okoki komarche na ye mpona lakisa yo baplace oyo okoki kosomba babiloko na yo après ozongi na mboka. Omoni ke soki okiti kaka na aéroport aye kozwa yo, amemi yo ntina hotel na yo. Alors na ntongo aye kozwa yo, après amemi yo partout oyo okoka kosomba biloko. Alors eza mpe na basere na biso kuna, Mariam. Alors Mariam na équipe na ye, bon enfin bazali ebele. Mariam na yebi que Mariam aza vraiment reconnu, aza fille moko asalaka ba modèle na ye kuna, aza vraiment mannequin. Alors yende azali vraiment bien, akoki kosunga bino pe na ndenge ya monoko, na ndenge ya kosolola soko osomba biloko ya pasi. Alors eloko esali que non ndeko na biso na yoki na ba réseaux sociaux balobi babengi soki ba téléphone ndenge nini. Boyebi ke na mboka soki neti kozala na parti politique moko ezalaka mabe. Eza mabe mpona nini ke non oza kaka na président moko parti politique moko esalaka kitoko te. Ezalaka ke il faut opposition ezala. Alors même na cas ya Nzambe, soki totali na royaume de Dieu aussi, il y a l'opposition. Opposition eza nani? C'est le Satan. Oyebi soki neti oza na oke na neti na tribunal, bozalaka oke kosamba na moto mosusu ti boza opposé na yo fa azala. C'est un peu ça. Alors na masolo nyonso tobetaka pe neti bandeko na biso balobi ke non na Turquie vraiment kindumba ekomi makasi, bato poto bakeba tout ça. Alors non kindumba ekomi très makasi, mais même na Grèce. Oui, nalobi que na koloba boye nga aza neti vraiment na imposaka pe na biloko mosusu na moni ke non ezali vraiment bien te ou bien ezali quand même kokitisa valeur ya bandeko na biso quoi. Nazalaka toujours opposé. Yango monaka ngai même na mwasi na ngai ya ndako ezalaki que tozalaka soki na moni eloko mabe eloko esepelisi nga te na imposaka. Naloba non eza bien te. Okomona mwasi akoloba non eza bongo bon alingi kokota na makambo mosusu oyo etali ye te. Alors omona nga nazala kopose na makambo wana. Alors yango mpe elingi kolobaki même na ba réseaux sociaux te tozali faut poser bazala o moto moko azo contredire mpe makambo oyo eza na nzela te ou bien oyo eza que ezali ayokaki kaka mais amoni te. Il faut preuve à l'appui. Oui, c'est un peu ça. Même ici en Europe, ce qu'il y a un tribunal, alors il faut avoir des preuves. Au sali motumabe, il faut des preuves. Ils allaient neti
na betela bino mwa lisolo mo moke na fongoli na parenthèse moko ngai nazwaka azalaka victime na problème moko boye na basi oyo bayaka kotala bana par exemple na baye na ndako na ngai alors balingi basolola na mama ya bana azalaki te nga nayebisi bango ke non mama na bana aza te bayebisi nga non soki aza na ye te eza problème te biso mpe tokokota na biso na ndako tosolola na yo eza na problème grave te nabi bon ça va ye ake mosala alors bokotya peut-être rendez-vous mosusu bokutana babi non eza na problème grave te alors nakoti bango na ndako ntango bakoti na ndako nazalaki na idée natya bacaméra caché alors idée wana ekokimaka dernier minute ngabi bon ça ne sert à rien natiki bango bakoti ntango bakoti na ndako tobandi kosolola siko bakomi otunanga baquestion moko privé alors nga namonaki yango ekomi vraiment kitoko te namoni neti bakomi kodevie makambo bayelaki bazokota na vie privé na ngai alors nasalaki bon nabenganaki bango bamindele nabengani bango nabi bobima nafongoli bango porte babima nazoyebisa bango na monoko bobima balingi koyoka te nazwa sikoyo nabeta loboko na mire bouteille moko boye bazalaki nango ezalaki ya kan moko boye nabeta yango nabeta ntango nalingi nabeta mbata na mire boye bouteille wana ebetani na mire wana alors ekwei na se bango bazwi batelemi bakimi bakei alors bakei na libanda basali nini bakei kobenga mbila bakei na mbila balobi non garçon wana a agressé biso comme bazalaki deux personnes bakei batie problème eketi na tribunal nakenda na tribunal nayebisi juge atuni bango question ezalaki ndenge nini siko baexplike juge oh non ezalaki mesa moko ya monene alors azwaki kan wana abeti yango na mire ebeti mire na liboso ebeti so na nsima eye kotutanga na lokolo etuti camarade na collègue nanga na lokolo abi juge atuni vraiment oza sûr vraiment ke ndenge aza wana bozalaki ne combien de mètres bozalaki na ye abi oyo tozalaki kaka peut-être 1 mètre abi vraiment motu neti ye soki azwi neti kan wana soki abeti yo na nini ekosimba yo te oyo ekosimba ngai mais ndenge nini yo en 0 mètre na ye alors ndenge nini kan wana ekokende kobeta na mire kote mosika eye kotuta mire mosusu apres ekobeta moningano na likolo omoni ndenge bakosaka alors ezalaki kaka mwa extrait na expliqué bino ke lokuta et ça aboutira na rien okokosa lelo melobi bakokanga yo kaka ezalaki nango te bongo juge akata aloba non je suis pas sûr parce que ye ndenge aza wana akoki kobeta yo mbala moko eloko ebeta yo mbala moko ekozala te keke na mire eye kozonga na mire mosusu eya kotuto na lokolo je suis pas d'accord de ça bakoki kodéfendre bango epa avocat na bango avocat na nga alobi non eski kosalema te mesa yango ezalaki ya monene ndenge nini siko bodéfinir ndako yango ezalaki monene ndenge nini o ndako ni eza monene mpe monene ndenge nini combien de quadrat mètre toyebi te oyo eza mikolo eleki ebele toyebi lisusu te omoni tokangi parenthèse wana elingi koloba ke soki neti lokuta ezali ou bien eloko moko ke non eza na preuve te alors eza nango inutile alors vraiment bandeko na biso nayebi ke bazowuta bagrèce bazowuta baturquie bazokaskade ebele batikaki bazoyela mabala na bango ebele bazoya mpona bafamille na bango babengisa bango bamosusu bazoyela vie ya cascade bino mo boyebi nde tokaskada alors eza te ke bango nyonso bazoyela kindumba non eza te ke bango nyonso baza bandumba non eza na mosusu baza sérieux nakutanaki na bamosusu tosololaki na bango malgré balingaki na bango natya caméra te tosolola makambo ya caméra te batobeta masolo te bayebisaki nga non prochainement tokosala yango lelo tozali comme bazalaki sere na biso Marianne azalaki na deuil mama akufaki alors ezalaki possible te ke tofilme et puis tosala émission na bango c'était un peu ça alors yango elingi koloba ke bango nyonso te bayaka na Europe mpona kaka kindumba ezali ça peut arriver que non moto akutani na type na ye kuna bato ya cascade peut-être omona balingani na bango babalani na bango ekozala mpe moto akendaki na ye neti bajino mayo nde bimaka ake amoni mpe abi nzoka nde bazalaka mpe boye
atie musape kuna ameka nano ya yepe ozo comprendre eza na sens wana que non bayaka te kaka baya kosala kindumba. Alors soki mobali no akenda kuna moni ke yo koto yo olingi no ko respecter te yo koto olingi no ko satisfaire mobali na yo te olingi kozala na yo kaka ozomona bavi wana kaka oyo ezalaka na biso ke kobengana mobali boye na boye. Alors ezosimba nango te. Alors osalaki ake kuna azwi ne mobali na ye azwi ne mwasi na ye kuna eza nango kindumba te mais ezali ke bayokani na bango balingani na bango après baye na bango eza te ke kindumba. Eza ndenge mosusu bakokanga bafoto ke non bamosusu bakomi koutilize akozwa aza na mwasi akangi ye bafoto tandis ke mwasi ayebaki te ke na ndenge wana asali babuzoba binomo bozoyeba bakokanga basi bafoto mutakala kolakisa na bareseaux sociaux. Alors tant bakotia bongo baloba non baza bandumba bazosala boye. Non, c'est pas ça. Il faut avoir de preuves que non ye moko ayebisi yo que non la vie nanga eza asala nanga kindumba asalaka boye. Mais oyo eza que mutu ayebisaki yo ndeko. Alors moi je suis pas d'accord de ça. Alors na limite que bafi na biso bakolinga penda bakanga ba photo boye que non nu que bazosala kindumba. Alors de moins que ba preuve ezala ozomona eza que pour na respect ya femme, respect ya bana basi na biso, respect ya mibali na biso. Alors il faut quand même kozala un peu vraiment kozala vraiment batumoko qui est raisonnable quoi. Alors c'est pas que kosala ba vidéo mabe bien ko yebisa batu makambo moko eza na nzela te que non baza bandumba mais baza na bango te. Alors tango ya ko sutura ba mona vraiment bachenga na ba réseaux sociaux que naza ndumba tandis que baza pe na ba famille na bango. Alors kindumba ezali que eza eloko moko ya kitoko te parce que même Nzambe na Bible tango balobaki mwasi oyo ya ndumba bakangaki ye que non akushaki na mutu parce que Yesu ayebisaki bango que non oyo amoni ke asala nini yango te asala péché te azwa libanga abeta mwasi wana mutu moko abetaki ezalaki te. Alors après ça ayebisaki mwasi wana femme kende ko se répéter te eza te toye pona to akize basi obe toye to akize mibali. Non eza ke il faut quand même ko respecter bandeko na biso nini ikende te ke non baza bandumba o baza baboye na boye na yebi toyebi ke ba problème eza ebele soki mobali asiliki ba mibali ya mabe asiliki azwi atie peut-être baboyani na mwasi na ye akozwa bafoto ya mabe nyonso asala atie na réseaux sociaux. Ça ne sert à rien kosala babiloko wana. Alors eza bien te Nzambe alingi biloko wana te. Alors biso ndenge tosambelaka bino ndenge bosambelaka. Alors il faut quand même kozala vraiment na respect ya nzoto na bino pe batu basoki bazoloba kosala kindumba. Alors bozala quand même na respect ya banzoto na bino parce que Nzambe alingi yango te. Tango osala kindumba alors mobali abimi alinga bala yo amoni vi na yo osala ba kindumba alors balo sundengini. Alors ezana on a tina te. Alors bozala que non nzoto na yo eza pona type na yo na mobali na yo. Alors c'est un peu ça. Date que lelo tato boboya na mobali okomi ko panzana na bino okende boy osala boy. Non c'est pas ça. Alors nani ko bake oyo nyonso azana Turquie oyo nyonso azana Grèce vraiment bo se respecter bandeko soki bomoni ki bosala kango alors bo se respecter. Mais pona ngai naza contre babiloko wana ke na to mona ba photo na bakati ya ba réseaux sociaux ke non ozo sala ki numezasko ozo sala publicité ou bien ozo sala pona bomata succès ou bien ebokozi musala ya kindumba. Alors vous pouvez savoir la réponse. Vraiment je vous remercie d'abonner massivement. Dieu va vous bénir. Alors on est ensemble. Ciao. Merci bandeko bauti kolanda émission na biso ya lelo ezalaki concernant bandeko na biso ya Turquie. Alors vraiment ezali pasi koyoka ba makambo ya boye. Alors nayebi ke eza nango mususu eza ya solo mususu eza ya solo te parce que oyebi ke ba Turquie ezali ba mboka moko ke baninga parce que eza Europe te balimba rejoindre bandeko na bango ba famille na bango ba mibali na bango sala kitoko. Alors Nzambe akopambola bino. Alors merci pour na kolanda mayo di bolandi mayo dino de Bundes TV. Alors tozali na kati ya Berlin sikoyo bomo otali ndenge ekomi partout ekomi ya pembe tozaba neige ezo neige vraiment makasi.
Alors elingi koloba ke malili eza makasi. Alors vous abonnez massivement à Mayo Gino de Bundes TV, nzambe akopambola bino. Merci.